Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Boutique Bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mossi Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir, na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na nga na mokolo lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo mama Bijou d'or na sepeli na ya kosala mwa analyse oyo muke à propos ya makambo oyo ezobima na réseaux sociaux ya liwa ya mwana na biso na kombo ya Océane, mwana ya frère na biso star na biso na kombo ya JB Mpiana na mama na biso ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Nicole. Molimo ya Océane epema na kimia. En tout cas, vraiment ezosala pasi makasi. Parce que de ma part, nga na yebi na yoka pete, na yebi pe mama Nicole te, mais JB Mpiana aza frère, aza star oyo nga na yebi ye. Donc, tanga bungisi mwana biso nyonso tuto yaki pona ko soutenir notre frère na kombo ya JB Mpiana, kopesa ba mes condoléances ta famille Mpiana Mobimba. Donc, et puis na sima ya liwa ya mwana na biso na kombo ya Océane, ba kambo ezobima oyo ezopesa vraiment malamu te, eza konorer JB Mpiana na eloko moko te, etake biso ba fanatique ya JB Mpiana tokoki pe kotika boye te. Yango na ye komekana nu kosala mwa analyse à propos d'abord ya attitude na ye oyo azalaki na yango na jour oyo ya matanga ya Océane, notre star na kombo ya JB Mpiana ye asalaki yango na kini. Attitude na ye bato mingi basepelaki nango te, bomeka kolimbisa naza mpe arrimé, hein? Donc mongongo ezobima vraiment malamu te. Donc notre star attitude ya JB jour ya day ya Océane bato basepelaki nango te, nga moko pe de ma part nasepelaki na attitude wana te. Okufeli mwana JB azosala na ye ba photo, JB avandi na ye lokola. Donc eloko te lokola ye kutu akei matanga ya motu. Ata pe kutu toso toke matanga ya ba connaissance, tokoki kovanda na surtout moto azaki cher pona yo, tokoki kozala na attitude oyo JB azalaki nango te. Wana biso nyonso tu tokondamnaki ye, attitude wana oyo image wana oyo epesaki na salle wana ezalaki vraiment image ya malamu te mpona konore mwana oyo akufaki na kombo ya Océane. Et puis nazongi lisusu na kote kaka ya JB, nakopesa vraiment papa chéri ba bravo, ba coup de chapeau ebele parce que eza na ba musicien nyonso tout basangisaka bana lokola JB Mpiana asangisi bango. Biso nyonso tu tomonaki badaida bango nyonso tu, donc bazalaki na matanga ya ser na bango, tomonaki yango. Et puis tomonaka amour nini oyo JB asangisa Abraham na bana na ye oyo abotaki bango na Amida. En tout cas vraiment félicitations à JB Mpiana parce que ba star nyonso tu bazala bongo te, tozelaka totala star akufi après bana babimi, mais JB na bomoi na ye boye asangisaka bana. En tout cas merci beaucoup vraiment à notre star. Azwa mwana ya azwa Abraham asangisa ye na bana ya Amida, azwa mwana ya Cocotte asangisa ye pe na bana ya Amida. En tout cas vraiment JB Mpiana oza a féliciter. Et puis ekolo nini baluba baboyaka bana te, baluba baembrasaka bana, donc balingaka vraiment makila na bango ekede musika te. Félicitations lisusu na tribu wana ya baluba parce que tozalaka na ba témoignage ya bien pona ndenge nini bazalaka na bana ezala mwana boti libanda ya mariage. Oui, et puis nakozonga lisusu mwa muke awa na bato ndenge baza comparer Daïda Mpiana, Abraham Mpiana, donc Soraya Mpiana, soki ezalaki bango Junior Mpiana, soki ezalaki moko na bango akufa,
mbele ta mosusu attitude ya JB elingaki ezala boye te, koma JB akoki kovoyage te, akoki kosala matanga na Congo, bato bakondane JB na modele nyonso, bakomi koloba ke soki ezalaki mwana intel, mais ta mosusu JB alelaki, ndenge alelelaki sege mignon. En tout cas, JB vraiment bato balobi ya mingi, surtout kaka mpona ndenge attitude na ye azalaki nango na jour wana. Bandeko na ngai, kozonga nanu na bana, mwana oyo abotami na mariage, mwana oyo moni mama na ye ntango azalaki nanu na zemi te, azwi zemi ti mama wana akei kobota. Malgré bana baza mwana nyonso to aza kaka mwana, mais affection mpe ekontaka. JB akozala sur ta mosusu na zemi ya Amida, parce que aboni ta mosusu ebadeli ya zemi ti Amida boti, bana wana bazokola na maboko ya JB. Affection oyo JB akozala nango ta mosusu na bana oyo azobota libanda, ekoki kozala mpe kaka ta mosusu ndenge moko te, biso tu toza ba être humain. Na kata mosusu ya Abraham, JB abotaki Abraham jeune na sœur na biso Amani, non, Amani azalaki leki, na sœur na biso Nazi, yaya ya Amani na Sumeya na Bandal. Biso surtout tozalaki bana mike. Notre sœur na kombo ya notre sœur na kombo ya Nazi, tango azwaki zembi ya JB mpiana, yaki bon, aza mwana na ye ya liboso, c'est normal. Et puis ta mosusu mwana wana longwa pe na maboko ya bafamille ya mama na ye kala, akoba na maboko ya JB depuis longtemps. Affection penza il faut ezala parce que aza mwana ya JB ya bon jeunesse. Donc c'est ça. Ndenge moko pe ya mwana biso asili kotika biso, il paraît ndenge tozoyo kaka ba témoignage, JB azala na ye depuis azalaki mwana moke. Ndenge moko pe lisusu na mwana oyo ya Cocotte, oyo Cocotte abotaki na JB mpiana. Donc bana wana JB amona ta mosusu ndenge Cocotte azalaki na zemi, ndenge Cocotte yaki kobota na poto, ndenge abotaki mwana na ye, nyonso tu wana pe ça compte par rapport ta mosusu mwana mwasi moko boye JB mpiana zwi ta mosusu 1 mois 2 mois, et puis ya koloba ke oui naza na zemi na yo, okende ta mosusu na mwana wana azalaka kolaka epai na yo, ye patikala na ba oyo ye azalaka na bango. Affection penza ekozala ndenge moko te ta mosusu na ba oyo azwa déjà depuis bana mike. Je sais pas babone nanga so boza ko comprendre, mais quelque part il faut totala ba paramètres wana nyonso. Donc pour avant ko condamner notre star da kombo ya JB mpiana. Donc tolongwe na wana nyonso tu, après tubandi koyoka ba birmire komi ebele. Oh mwana wana oyo asili kozongisa molimo na ye epai ya Nzambe na kombo ya Océanique mwana JB mpiana, oyo paraît aza na ye mwana JB mpiana te, bakomi kotanga kombo ya papa na ye oyo abota ye, oyo basala kutu test ya ADN, bamona penza ke oui mwana wana aza mwana ya JB te. Bongo sikoyo na nyonso tu wana papa chéri aza na tort wapi? Balobi ntango mwana wana azalaki na kotiela bino ba video boyoka bino moko, ntango mwana wana azalaki soki na 3 ans, nde makambo wana nyonso tu JB basalaki ba test ebimaki ki aza mwana na ye te. Mama wana na kombo ya mama Nicole abandaki kaka kobondela JB ke mwana yebi yo, mwana esali boye. Toki ba témoignage ke JB alingaki ye penza makasi, abandaki kokonte na ye. Mais mwana mwasi ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Nicole, ye nde abandaki kotrompe JB. Babimisi ba photo neka bozomona photo profil wana balobi ke JB non Océanique azali mwana soki ya Frank Isekia. Donc ezosala pasi makasi na ndenge bato bazoko continuer kaka ko condamner JB mpiana, bozo continuer kaka ko bamba ye mabanga. Tala quand même ndenge JB aleli mwana na malgré attitude na ya vandaki nango esepelisi biso te, mais botala quand même sala munene azwi bato baye bavandi a honoré mwana wana tina suka, atindi bato te basala kutu émission baloba te ke oyo aza mpiana te. Non,
Et puis lisusu nini JB atindi délégation ya bandeko ya mwana ya Océanique bana bandeko na ye ndenge baleli biso tomoni parce que soki papa chéri pa alingaki te mais ntango mosusu mpe bana wana bayaki te atindi délégation ya bana na ye ati badélégation eye na matanga malgré ye azalaki te malgré bamurmure oyo tozoyoka ke Océane azalaki mwana na ye te ke basala kutu teste ya ADN na age soki ya 3 ans jibe mpe nayebi ke Océane aza mwana na ye te mais papa chéri agarde quand même silence bongo sikoyo tokobwakela jibe bamabanga mpo na nini jibe aza moto aofélicité soki mobali mosusu kutu akopete baplan na akosala kutu matanga te ntango mosusu ye loko aza kutu vedete soki abimi alobi kaka ye mo bato nyonso to mpe bakoyoka ye soki mpe atindi bato baloba bato bakoyoka mpe bato wana mais jibe agarde quand même mwa image wana ya mpiana agarde yango ntina suka atindi bandeko ya Océane baye baleli ndeko na bango donc ya jibe mabe eza wapi soki penza makambo tozoyoka awa na internet eza ya solo ke jibe ayebaki ke mwana naza mwana na ye te quel mutema bamitema ya boye eza ya bato bapapa mibale misatu te quand même bapapa mosusu basa 4 relation donc na mwana wana depuis mais ntango mosusu kutu asangisa bana na ye na Océane te mais azalaki quand même na maîtrise jibe ajoué mpenza rôle ya kitoko soki ayebaki makambo wana soki bamurmure oyo biso tozoyoka eza ya solo jibe aza moto akobwakela ye bafleur jibe aza moto akopesa ye mpenza bafélicitation parce que ezala kutu bapapa normal bapapa kutu ya bastar te baolinga eloko ya boye te mais jibe aza star monene andima avanda na likambo wana abombela ipare kutu bato famille na ye bayebi te ke ye aduta na zemi wana famille na ye kutu bayebi te ke basala soki bateste soki eza ya solo parce que nga mama bijou nakotaka na makambo ya bato te surtout soki nayebi vraiment vérité te mais oyo tozoyoka bama eninganaka pambapamba te bandeko ya basi balobi bandeko ya mibali balobi mpona kosukisa kaka bongo en tout cas vraiment coup de chapeau na JB Mpiana malgré attitude oyo memelaki biso na salle ezalaki oyo bato babandaki kosatendre nango te bato mosusu balingaki kaka présence na yo eya na poto mais avec bamakambo oyo nyonso totikali koyoka yango na nsima na attitude wana nga napesi na ngai yo kaka félicitation parce que tu es vraiment un homme ya asha monene mpenza JB Mpiana azoleka na baperiode moko ya pasi baza koakize de tout mais moto ayebaka biso na mokili se eza nzambe totikaka kojuge bato parce que nzambe nde moto ayebi biso malamu mais na oyo biso toyoki topesaka JB merci parce que asali mpenza honneur ya notre fille oyo asili kozongisa molimo na ye epai ya nzambe anore ye na makambo oyo nyonso tu toyoki oyo ifale jibe asala ndenge nini soki jibe soki bakosi te soki basala na bango bateste te jibe azalaki boye en tout cas topesa jibe faute mais soki eza ya solo ke basala bateste ke jibe aduta na mwana wana topesa jibe faute ya likambo nini kota jibe mpenza esili napesi jibe mpenza nabwakeli mpenza bafleur mpo asangisaka bana eza na bamusicien ebele nga moye natanga bakombo na bango eza te moko kuta abota bana mapasa ndenge toyoka abota na danseuse na ye bana mapasa mais bana wana bakoki jamais kotia lokolo na ndako na ye bana wana jamais akoki kosangisa bango na bana na ye abota na ye mpe bana ebele te mais jamais na ndenge abangaka mwasi na ye jamais akoki kosala yango jamais akoki bana wana bakoki koko lelo bazwi problème babima na nkombo na ye jamais
notre star wana azaka mutema makasi mutema mabe. Mais tala jibe mpiana. Tala vraiment jibe mpiana. Bana nyonso tu wana bazo tambola bazo ba mama différent. En tout cas, félicitations lisusu na jibe mpiana. Toke côté ya ba mama, mama nde mutu ayebaka mwana aza na kati ya libumu na ye. Mais eza vraiment mabe, eza triste na makambo ya boye. Ke mwana ya mutu te, o bambela yo lobi ke yo mwana ya intel, bana bazala na faute ya tabu kete. Mwana aza na faute te, mwana aza innocent. Faute ezalaka ya ba mama. Papa paza na ye innocent, papa avandi ka ba yebe so zebi o ya yo. Papa aza innocent. Mais soki yo mama osala rôle a boye, ozala pe calme, otambola pe à l'aise. Tala ba tala banini ya tokomi nango. Totala ba inconvénient. Balobi ke il faut kozwaka ka mayele na mokili, da place o likabo esalami. Otali ba inconvénient. Malgré batu balobaka na bango kaka. Soki eza ya solo, notre sœur na kombo ya Nicole esikazo vanda simbi mutu. Likambo lokanisaki ke koboba banango ti da suka bwana na bali ti tabu susu kutu ide exactly ke jibe pia na mtu akufa va jibe akufi et puis esili kaka boye. Mais non, kolala kolamuka ezali habitude te, batu bazokufa au jour ezala ba bébé botami sika koki kokufa koko pe ya santa pa tikali. Lelo notre sœur asimbi mutu soki eza makambo solo, mwana akufi ole bwana kele ya kopema na ye na kimia, ye pe atikala na ye pe na kimia, mais bato bakomi kolandisa ye maloba. O balobaka ke vérité eyaka nango malembe suka ekomaka. Et puis makambo ya boye bato bakosela bato bazemi bozala na mitema makasi. Lelo mwana nakoki kobala. Tellement so kosela mutu moko zemi okanga kaka tata wana mutu akoya kovanda. Ye pe kaka mutu akoya kolia soki mbongo. Ovandi otiki bwana keli kotambola na ignorance ya boye vi na ye mobiba. Bozala amite ya makasi, amite bango na yebi te soki ezala ya ndenge nini kosela mutu kosela mutu likabo bususu beko kosela mutu mwana te quand même. Ete ya likambo oyo eye pona epesa pe leçon na bato ozaki na ide tamusosa na zemi na yo lingo bambela ngo intel. Makambo abo suka eye banaka. Et puis tango eye banaka esalaka scandale. Et ça la scandale et puis moral na yo kozala na kimia te obanda kotambola oza na likambo boko na mutu na yo oyo peut-être yo moko na ozo sentir coupable otambola na charge boko boye mwana na ye te mais oyebisa mutu wana ke mwana na yo botambola na ba problème na mutu oyo biso tolobaka nazalaka na secret te, c'est ça. Secret boko ya munene bomba na katikati ya mutema. Bandeko na ngai. Soki mwana aza ya mutu wana te, yebisa mutu wana vérité ta mususu olingi ye en tout cas okutaki nga ta mususu na zemie mobali soki alingi yo so mobali alingi akolinga na ye kaka. Akolinga na ye kaka semi oyebisi ye bongo mwana ta mususu pona ko troubler te mwana za mukie. Ya moya koyebisa mwana te ke papa azobokolo aza ya yo te tabuso kokotika mwana mais so mwana bandi kokola il faut bovandisa ye boyebisa ye quand même vérité parce que mobali azaki déjà au courant. Ndenge eza bona kutaki mama na ona zemi ozaka na mwana na ngai te mais nalingaka yo tu es ma fille comme ça comme mokile kozala ona pe mwana na petanga ko vanda bi c'est vrai papa oyo alingaki mama na nga na zemi mais asa papa nanga parce que yende mutu abokolinga parce que kobokola nde mutu ekontaka kobokola nde makambo. Bandeko ya basi topekala du ko raisonner likambo parce que bakosela mwana mutu zemi te bakosela mutu zemi te pour bino moko botali mutu mwana bato asa akufi na ye mais mama wana baza kolandisa ye kaka maloba.
place bokosi me ezalaka kaka na likambo moko be mutu moko akokobimisa likambo wana okokomprendre te likambo oyo ta mosusu toyebi yango kaka nga na mobali oyo nakoselaki ezemi me koma troisième personne ayebi ezalaka na obongo. Notre frère na kombo ya Frank Isekia kotala ye penza na photo oyo bazopublie awa nayebi te parce que balobaka bato bakokanaka ozomona mwa batrait eza mpe makasi na notre sœur na ba oyo baza baprépré ba age ndenge moko na ba oyo mpe aza na ba age ya bana na biso na notre fille na kombo ya Océane. Botali photo yango ezokende kaka prépre ndenge moko soki mpe bozwi photo na ye botie na jibe bomona mpe kaka baza mpe kaka lisusu kaka na batrait moye mpenza ya koyeba mpenza eza te vérité wana eza na maboko ya mama na ye nde moto ayebi vérité wana mpe soki basalaki mpe teste ya solo jibe mpe azali mpe au courant ya nyonso jibe mpe ayebi vérité wana bandeko ya basi totika kokoselaka bato bamibali zemi parceke ezalaka mabe eyaka koatrape biso na vie na bamoma mosusu ekoatrape yo elati yo likambo okosa 10 ans 20 ans mais na 20 na ntango tokomaka ata mosusu na 25 ans éclaté et puis ntango eklataka mabe donc soki oboti na mwana wana aza mwana ya tata wana te en tout cas yebisa mwana na yo vérité yebisa mpe papa wana ke mwana oyo aza ya yo te soki mobali alingi yo akolinga yo kaka oyo mama Bijou akoki kopesa comme conseil yango wana donc et puis lisusu nini notre sœur na kombo ya Nicole aza mutu asambelaka soki eza mpenza ya solo aza mutu asali yamba Yesu bavi ya bapase na ye peut-être eloko abongo ekokaki nango kosalama me ntango asali yambaki Yesu il fallait quand même atubela abimisa ata oyo eza kati na motema na ye mpona azala libéré parce que soki oza na likambo ya monene boye soki eza mpenza ya solo okóma na yo kosambela et puis oloba na yo eloko te obomba na yo seke bapriere nyonso to ekendeke nango likolo te sukaka na se soki eza ya solo soki mpe eza ya solo te bato bazokokosela sere na biso makambo ngai na kopesa yo kaka courage oza na pasi koleka mutu nyonso donc courage kaka bato balobaka na bango kaka vérité wana yo oyebi jibe mpiana mpe ayebi soki aza mwana na ye parce que ntina suka toleli ye na kombo ya mpiana courage ma sœur soki bazokosela makambo likambo ezalaka nango 2 jours 3 jours eye emati ntango bakozwa actualité mosusu bakobosana na bango nyonso tu oyo bazoloba awa nga soki nazotia babiloko ta mosusu na chaîne na nga oyo bato bazoloba mabe nazotia eza na bato bazokende bazofinga bokofinga bingongo oyo bino bozoyoka bokofinga bingongo oyo bino bozoyoka wana parce que nga nazwaka na nga nazwi baimage ya bato mosusu na tie jibe mpiana c'est mon frère nakoki koya te ke navanda awa naya kofinga jibe ube naya kofinga famille na ye parce que ekosalamaka jamais et puis eza habitude na nga te caractère na nga te éducation na nga te biso toyaka kaka kopesa conseil que notre fille au moins notre star asi akufi que son âme repose en paix bandeko totika bilobela parce que ça va rien changer soki mwasi na mobali bayebi na bango secret wana bagarda yango donc biso mpe tokondima kaka ndenge papa Chéra leli azwi sale ata tomoni mai ya miso esika etangi te mais geste oyo asalaki azwi sale atie photo bazomona baimage ndenge bazokunda mwana tout donc il a accepté parce que soit acceptaki te ndenge akufaki bongo ifale jibe apete bapla aloba ti tata bato baloba banda koloba ke aza mwana ya star na biso te botika star na biso kibia tongai toyoka mais a garder silence topesa jibe pia na bafélicitation parce que mitema wana eza na bato ebele te bandeko na ngai soki mama Bijou azotia babiloko awa boyokaka mongongo ya mama Bijou elobi nini mama Bijou aloba n'importe quoi te parce que bandeko baza na ntango apasi biso tokoki koya lisusu kocuba bango lisusu te
biso to il faut koya na maloba moko oyo ekoki kopesa bango lisusu bamotivation oyo ekoki kozongisa bango ata mwa esengo malgré esengo wana ekozonga lelo te surtout na mama ya la fille. Que son âme repose en paix, Océane Piana. Nasukisi bongo nazozwa mwa baestre ndambu nazotiela bino boyoka ndenge bandeko baza koloba selon liwa ya notre fille na ndenge ke moto asa kufi me bato bazosalaka kaka toujours baémission congolais alingi makambo ya boye makasi azolinga kotika actualité oyo te po akotisaka bambongo na YouTube bazokende kokundola makambo akala mpona kaka bavi batalama bomeka nanu kotala baestre mama Bijou azotiela bino mama Bijou alobi soki osabone na Bidor TV te sabone na Bidor TV parce que biso awa topesaka na biso conseil biso awa toyaka mpona kokritike bato te sabone partage video oyo ekende kopesa mama wana mama moko boye akende koyoka ata makambo mama Bijou alobi ke bakoselaka mobali ezemi te parce que lelo koseli après 10 ans ekoki nango kobima. Et ça vérité, hein? Vérité bakashaka ngo te. Suka avant tamsusu mwana na kufa, avant papa na tamsusu akufa. Eloko moko ekoki koya kobima bombe. Mais mingi pe basalela bango ba témoignage ya mabe. Kesa la mwana tel te, la vraie dit tamsusu sa mwana papa wana. Yango soki mutazo bato bazoloba na bango bato balobaka na bango kaka, il faut pas to landaka nyonso. Merci na tieli bino ba extrait ya bato bazoloba et puis na suka na kozwa mwa ba extrait muke ya matanga ya Océane Piana eza bato mususu peta mususu otala na o yango te na otia mwa ba extrait wana na suka et puis lisusu nini mwa publicité nde bozomona ezoleka awa toza na auberge na biso na Congo na Matongi bozomona ba publicité na biso ezoleka toza na auberge na biso oyo eza na Matongi na Irebu A37 soko ligo kele na o congé na kin adresse ezalaka nango kaka moko yaka contacter mama Bijou ozwa place na yo ya kolala ya malamu okosala séjour ya malamu ba chambre na biso ebandi à partir ya $15 oyo ya $15 wana soki oye koumela kobeta ba 3 mois mama Bijou akitisaka na ye yango na $10 biso nde busala biso nde makambo bomoni ba publicité ya ba chambre na biso mama Bijou alobi biso toza na problème ya mai te problème ya courant te et pas la biso sécurité assurée toza vraiment pas loin ya makadam donc transport kitoko makambo nyonso to kitoko vraiment mama Bijou alobi bo confier biso donc grâce ya ba témoignage na bino grâce ya ba fidélité o bozo kende pa na biso yango wana musala na biso kende toujours liboso mama Bijou alobi mbangu nde pema malembe tokokoma ba publicité na biso yango wana numéro ya téléphone pezo leka wana benga mama Bijou sala réservation ya place na yo soko lingo kende congé et pas na biso to sololaka ba chambre salon cuisine eza nango na ba $40 ba $35 mais mama Bijou alobi kobanga prix te yaka luka mama Bijou bosolola mama Bijou azwaka kaka mbongo oyo za nango présenter mama Bijou dor akozwa donc confier biso okende kosala séjour na yo na Matongi na Irebu A37 okozala jamais d'ici na tieli bino ba extrait ya bato ndenge bazoloba bato mokili balobaka kaka mama Bijou alobi soki eza nango mpe bongo te donc eloko moko ekochange eza te soki ezali boye ndenge bato bazoloba eza kaka likambo ke bato tozoyoka moto oyo osala likambo bongo c'est le moment ya koloba vérité parce que tala na nsima ya liwa ya mwana bato bakomi koloba n'importe quoi. Merci beaucoup bolanda ba image bandeko bokanga bien bokanga bien bandeko mama ya Océane oyo kanga bien voilà mama ya Océane non tanga komone non tanga komone te ok bandeko mama ya Océane tamba lingani na jibe na bandeko tamba lingani na jibe mama ya Océane azaki ba sœur oyo tolongoli côté de l'église azaki ba sœur oyo balela loyenge balela kopusana pembeni ya bamusicien balela kozanazana na bamusicien
balela kosala bavance pa bamusicien po bakushaka na bamusicien bazaka na bango toyebi yango très bien toyebi bamere malu nyonso toyebi toyende bapeti na bango yango wana me toyebi mama ya Océane ntango balingani na jibe oyokanga bien ntango balingani na jibe mama ya Océane azalaki ka na jibe te azalaki mpe na mibali na ye misusu ozokanga bien azalaki na mibali na ye mpe misusu azalaki kaka jibe te mais jibe par contre au début ayebaki te ke mama ya Océane azalaki mpe na mibali na ye misusu comme tous les hommes ntango ozobima na ye akosala nini akopesa yo confiance bozo comprendre jibe apesaki mama Océane confiance mais or mama ya Océane azalaki kobima na ye na bamibali na ye misusu bino mozala jibe aza musicien c'est normal akozaka esika moko te oyo bouche ozo comprendre bandeko jibe ayaki kodécouvrir parce que aza mobali a n'importe qui te jibe a personnalité publique po makambo ekoma na maboko ya jibe epene te ça passe vite bandeko jibe mama Océane jibe abandi koyoka ba eko mama Océane aye koyebisa jibe ke non na ana semi na yo ana semi na nga ok ana semi na nga après jibe babandi kopesa bakarte shotable mais azaka mobali fona oyebi kaka mibali ti ok mama ya Océane le temps passe ayebi kobota Océane ye arafike asali bamakambo mais jibe baye kopesa esko bakarte mpenza sur table correctement ke aza na mibali na ye misusu oyo abimaka na bango tu n'es pas le seul jibe aye kokota doute ya mwana aye kokota doute ke mwana wana aza ya ye ke grossesse wana eza ya ye vous comprenez parce que c'est un enfant et c'était une grossesse qui est à y oh je vais sikoyo tant on est soki ba cap sur table oh I see maman ya Océane nani kana micro parce qu'il dérange là voilà kana micro chacha andeko jibe abandi koyebisa maman ya Océane. Ce n'est pas moi la patomane pour le machiner. Ce n'est pas ma grossesse. Ce n'est pas mon enfant. Au trompaganga, nami bali misusu. C'est ça. Ok. La trompaganga te papa. Aza mwana na yo. Nga jamais. Na koko trompe yo. Jida non. Nga na nyoso na maboko. Aza mwana na ngate. Photo sala test. Bino mo baby test nini basalaka pour prouver si c'est son enfant ou pas. Oh papa tu vas faire test pour la nini azaka mwana na yo aza mwana na yo j'ai dit c'est pas mon enfant dis-moi la vérité lokola yo ozo kosanga ngana yo tosaka test wana mawa bandeko jibe motema ne eboya kaka omwasa oyebisa ye jibe rien mwana aza yanga te parce que o bapesaki jibe bamatière o bapesaki jibe na maboko n'importe quel homme que tu sois public ou pas bandeko na daniette ya yo te mwasi azokontinue kokosa plus aokosa plus jibe epesa kanda plus jibe ainsiste na mateste ya ADN soki ADN voilà moi so munoko makasi mama Océane munoko makasi bino wana na sere na biso nde bazaka miso gaga c'est dégueulasse na bango bandeko tara mobali wana nyonso mais moi ça continue kokosa obenoko comme c'est drôle hein.
c'est mais toi tu manques comme tu respires. En même temps, moi, après ça, moi, la JB. JB, ma fout. Moi, JB et tout comme ça. JB a persisté quelqu'un. Il a persisté quand même le couta. Persisté dans le couta. Le temps, elle est en train de passer, Bandeko. Océan, il peut que papa, j'ai de monter les hommes matin, ma fout, et aussi maman, mais à chaque fois, maman, Océan, moi, on a comme ça 3 ans, 3 ans. C'est toujours, na lobby, na yo bien, moi, on suis mon père, il y a tout le monde, on l'a monté. Ata pecho mandrimba, alongola mote, jiba vandoko, bandeko. Jiba tabla moi c'est encore ça. Non mais c'est pas possible. Jiba va dire qu'on tient maman la pression sur quoi. Quand elle est dans le mois, des alakaka. Jiba va nous dire qu'on maman la pression. Bandeko, des salami. Tant Jiba tient maman la pression sikoyo et au salama sikoyo parce que c'est un pousse à mon petit 3 ans et quelqu'un azoya papa pression Jiba côté ma casse bandeko basali à mon résultat ya boye ya JBT c'est dégueulasse Jiba c'est non c'est pas possible. Je savais. Espèce de ce que tu es, je savais. Non, c'est quoi? Yo sont trompés ngati. Ce qu'on soit les alaki. Yo, c'est quoi sont trompés ngati. Ok. Papa, engai, kana munoko na yo. Résultat pesini ni lelo. Oh non. Ndezeboye. Engabe. Kanga. Tout yo yebakiti. Pourquoi tu m'as menti tout ce temps-là? Oh non, mais papa, t'as la caca. JB, pardon. JB, catégoriquement, il ne voulait même plus de contact avec cette femme-là, ni cet enfant-là. JB, il a soumis moi, ni maman Océane. Bandeko. Maman Océane. JB, je vais dire toute la vérité. Oh non, papa, pardon. Papa, c'est la nan. Oh, mon Dieu, papa, moi, la ebika yo. Papa, t'as la moi, la te. Abani ko simplier, JB piano. JB en t'a de garage. Yo, moi, dans un nati. Oh non, mais moi, la ebika kayo, papa. Moi, dans un yo. Limbi sangai. Akende ki na ba limbi sanga. Ndabi no boye bate. JB a s'appelle ma peine. Mais quelque part, il a aussi un cœur, quelque part. Parce que c'est toujours un être humain, hein. Faut voir par moi, hein. Bandeko. Papa Limbi Sangai. Oui, la carte qui gagne, ma casse vraiment. Bandeko. Papa Limbi Sangai. Limbi Sangai. Ngai. Abandeko, presse ma explication. Bandeko, non, et pas JB. Jiba l'unité pour avoir qui n'est pas soba. Même moral. Papa Jiba, papa. Moi, la Ebika yo. Océan Ebika yo, papa. Papa, nous voulons la Jibe. JBT, papa. Oui. Après, Nima qui a trompé que Jibe. Oui. C'est vrai, n'a trompé que oui, ça c'est vrai. N'a trompé que papa. Mais Jibe, pardon. Jibe, pardon. Papa. Papinga Ndoukufa, dans quelques jours, ils ont prophétie. C'est naturel que tout le monde doit mourir. Ils ont prophétie. Non, c'est dit n'importe quoi. Papa chéri déjà pris. Biso Vandaranaï. Ça ne sert pas parce que les mauvaises langues vont encore interpréter. Moi, je commence à être trop réservé par rapport à ma micro Nabilo. Quelque chose qui est logique, qui est normal, quelque chose qui est vrai, qui est réel, ça sera mal interprété. Et surtout avec les Papinga Ndoukufa, dans quelques jours, ils ont prophétie. C'est naturel que tout le monde doit... Excusez-moi d'être direct.
Il n'y a aucun papa au monde qui puisse perdre sa fille. Et à la attitude au papa chéri Zanango. Tout le monde qui n'a pas tanga ya séguin. Papa chéri est inconsolable, est très abattu. Atika la aussi ma téléphone té. Mais na matanga ya prétendu moi nae, papa chéri est moko aosa ba selfie. Ao snapper, donc c'est un message qu'il est en train de passer, de véhiculer. Comprendra celui qui voudra ou celui qui pourra. Il est clair dans ses agissements. Bino mabokani si so ezaki Daïda, to ezaki Soraya, ezaki Abraham Piana. Papa Chéri alinga ozala Maman Agnès alinga ovanda ndenge avandi wana te. Et moi, dans ces dossiers, non condamné n'a papa Chéri parce que Anne n'a torté. N'ebisaki bino awa ke basalaka ADN tango mwana azala na 4 ans parce que makambo ezako mibele mwana Sam Chintu mwana ya Franck Kisekia parce que Nicole Longondo azaki penza mwasi ya Franck Kisekia et à l'époque papa ba Franck Kisekia azaka pe ambassadeur et ce botali Soraya bien parce que l'émission mosusu na boya nanga osala epe na muntu ayebisanga mamutala omoni makambo ngana oyebiso yango ndeza mwana aza mwana Franck Kisekia basala ADN mwana bima ya Franck Kisekia ebima mwana JBT na âge à 4 ans mais mabe papa Chéri asala abomba secret abombela na famille na ye nayebi te abombela na mama oyo abota ye babiso olingi oyo babana jibe oyeba baona mbunzu oyeba baona mbebo baza mbebo ya se musuni se mbebo ya se so ya likolo je sais plus mbebo eyala musuni mpe baza na mbunzu e morphologie ya jibe ndenge ezali morphologie ya papa na ye so otali bampiyana nyonso baza forme oyo jibe azalaka bakokana mais Océane azalaki nena batra ba JBT oyo ngana olobaka makambo oyo elobami na famille nazo inventer eloko te nazo yebisa bino oyo elobami na famille po bato bomituna pourquoi jibe akete parce que Océane a mwana ya jibe mpiana te. Voilà la vérité. Et ce n'est pas encore tard. Bakoki ko réfère lisusu ADN. Mais Nicole Longondo ayebi ke ton basala ADN mwana bima na ye JBT. Ayebi. Papa Chéri talaka déjà message vous excusez-moi d'être direct. Voilà. Torona la toyamuki a maman Agnès Akei, si semaine prochaine, même maman Agnès Akei, maman Ejibem Piana Akei. Liwe ça peut na porte na ye. Boya on la vérité que famille ya papa Cardoz ba uti ko sakana kananga. Que moi si ya petit frère ya papa Cardozo, ceux qui alala ki na JB, ki ba ou elanda bango e boma bango. Kimbao elanda bango eboma bango ndena za kosolana bino bandeko mwasi ya petit frère ya papa Cardozo akufaki année passée puisque andimaki te kimbao soki olobi vérité boki kosala ba cérémonie ebikisa yo mais soki owangani na kimbao ya kananga na yo kokende mobali wana o alali na yo akoke famille na yo pe bakosila kiba ozala bongo ya mbujima inde bikisaka ndambo
Kibao ya mbujima inde ezalaka na mwa pitié okomona yo avokufa opoli mwa ndambo bankusu ndambo ebimi yo bana na yo bakufi mais etushaka bato ya pembeni tro te mais yaka nanga ebanda koboma bato ya pembeni nyonso bakosila apres yo kei ebanda koboma bato ya pembeni nyonso ekosilisa bango tout epesa sini ke mutu o intel asali chibau nana za kosala na bino émission mama wana akufaki année passée na famille ya mama wana bato basili année passée basili lokola mopepe petite sœur oyo ya jibe mpiana naza kotiela bino awa na foto awa mama Agnès yo kobima na réseaux sociaux lokola bato bazokufa boloba vérité te ke jiba aza na chibau biso tokoprotege bana ya jibe mosusu oyo nano bakufi te tokoprotege bajunior piana basorala so mama na bango asalaka bakisi mama na bango moto akoprotege bango me bana mosusu ya jibe mpiana oyo baza bainosa nano bakufi te bato oyo bazosala pembeni ya jibe baza kokende lokola mopepe baza kotika bandeko na bango baza baresponsable bazotika bana bango bazotrouve yango normal bazotrouve yango normal oyo naza kolakisa bino bandeko naza na bafoto awa ebele na banda kotiela bino moko chibabi chiba oyo ezwaka bamusicien chiba oyo yaka nanga ebomaka bato nyonso baza pembeni na yo kende kotuna balu bakandanga bakoyebi so mpona bino boyebi chibau te boyoka yango na sango boyoka chibau na sango bokanisa yango kombo moko ya baje bomonaka vi ya penya ndekoma bongo eza chibau ndenge akoma pamba bongo elo mwasi moko nyonso eza kopola na clan wenge na parler clan wenge ba yete clan wenge de mbula ebeti mbula ebeti ba réclamation comme sengama misu bakimiki bana misu bakimi na ba orchestre bo fingi bango ba mosaka banani ba fingi banani ba wote bonani ba o misu afinga bato nani sankara fingi ezane ba misu ba mikimili pona yani mbula ebeti c'est tout à fait normal ba ça la bon régime pianate c'est maître ozaia za necropole ndako akufa sikoyo te akora remplacer mutu mususu yete ah mais soki nzamba sengi olobani ni parce que nzamba est maître de l'univers te nzamba sengi nete bo nzambe azana na kati ya makambo na te eza makambo kati tala écoutez toyokana boza mikolo bo comprendre biloko bino bopesi nazo na wenge nazo bana bango biloko bino bopesi po ba mettre na bino na liaka na bango na so na bango biloko bino bopesi eza bana bitendi boluka loka bien bopesi bo se sauver biloko bino bopesi baboru mibale bopesi eza bana bitendi eza ekokani te boluka loka bien to katambula ezali yango te eza bana bitendi boluka bora bien bozala bien sinon ekonoye bino yete bino mibale ekonoye bino botie tembe bokomona biloko bino bopesi eza bana bitendi yango te basengaki bino bokosaka bato te batelemisi bino bolongoli lino moko bogangi meteo oyo ya mbetenge meteo akufa hélicoptère witi meteo diteo meteo mi bokenda kuna ngala nasola na bana na ye babeta masolo mbala mingi tosola na bango nasola te ndeni nalela bowangi mutu na poma mute meteo bosali ba contrat na meteo diteo comme teo oya kitsabe ndia na mbetenge bokende ko biloko kuna bosali biloko mais biloko bino bopesi eza bana mitende bolo keloko mwa bien eloko mwa propre e kangola bino soki oya kango bopesi e kangola bino nyonso biloko bino bopesi eza mike nazolo bazo yeba eza mike beza bana bitende bopesi bosa eloko moka bien ba vie bazolo bango mingi. Donc prophète wana prophétie bimishi eza le kutate ya solo mais muti atangi te eza bango nyonso atangi ensemble amona ki pona mutu moto atangi bango nyonso eloko bino bopesi bora moke boluke bora bien par rapport ya mort
Donc prophétie wana ezali mais ça pona mutu moko teza pona batu bango wana bango 3 wana bango 3 wana mais lo bo pesi za mukebo lukalo mo bien et lo ba mikolo ba yeba ba tala émission ba finga te ba yebi mwana so tata kufi mwana nkoya za nkoyi mete ya kufa mais ba ne ba réclamer bo pesa lo mo bien bon on a beaucoup en église voilà so beaucoup en église mais normalement sans église so bo connait succès na bino wana siko bo pesa bora bien et lo bien wana bo pesi wana te yamike bana bitende bo pesi wana et lo bomba te wa Marie Paul ce soir wa bien akosa kaima kuna yege akosa kaima vie kaima yeye akomo kufanzala boga na nde mususu eloko bino me yango eloko wanga tingana mwana kaima na ebi kaima ninga anyoka maka vie kaima nani ba vie mo Marie Paul ayebi kai ayebi nganga kisi mora amoni rien bo vie kaima boyo pesa komo na ye atie koma papa na ye yo tinda Abubakar so ne farceur surtout solo bango to tetu fungoli na tema ina mnokote loko bo yo pesi wana eza bana mike bana mitene pesa bora bien esunga yo na muninga na yo yangwana eloko wanga na yate to bomba tiko te pombo fingi biso to kene bon bino bomba maka so bo ba pesi bino loko bolingo ko tanga kuma mutu wana te ko fia wanga na ba imam mwalimu yebi yango me wanga na ye loko le kana Afrique na concert Afrique ya quadra ba imam to asaki yango. Pourquoi je mis mon orgueil de côté. J'ai dit je vais demander à ma communauté. Pour mes enfants. Et les longs ambassadeurs grâce na Zimbongo. Bobomba vidéo oyo. Et bah maman bobo ko la bana bano bolandanga soki pa maman la kisi au papa te ça sert à rien quand vous allez grandir bo ki ko bisa maman wana la kisa biso papa bo luka ba bizenga ba papa non un papa responsable on n'a pas besoin de betelo li solo na ye il sera présent dans ta vie soki maman la kisi au mwana te a la kisi au papa te prenons l'exemple de JB Mpiana regarde nature enseignera bino bana ba teti boye okokola be mama mo no pasi ala kisi yo bololé à papa te yo ke ko luka ki zengi ya génitaire. Voilà les retombées. Ta fille est morte, tu snap, osano snap, oliam bebo. Makasi wane uti wapi. So zaki daida nga sala ngota. Nga zongi no ba live te hein, jibe Mpiana, le les jour enterrement. Quitte ça dans nos téléphones, s'il te plaît. Quitte ça dans nos téléphones, le les jour et enterrement. Faut pas que l'inga batou déjà baza ko attaquer yo, ko pesa batou raison, ya ko s'attaquer na yo lisusu de plus. Je ne vois pas pourquoi na matanga seguin osaki vraiment na mawa. Tu sens que tu es quelqu'un qui est donc tu vois que le mawa, tu étais vraiment très triste. Que tu étais là, tu regardais, tu étais là, tu pleurais, tu étais là, tu sens que quand quelqu'un entre, même si quelqu'un ne te connaît pas, la personne sent que ce monsieur ici a perdu quelqu'un. Mais bien que les Congolais exagèrent, mais mon cher frère JB Mpiana, notre cher artiste, j'ai vu les vidéos dans ma tanga ya Océane, Lobby, JB, vous avez une attitude à Mawade. Non, wana vous allez m'excuser pour le bateau. Bah au moins on a lobby ma béboli misangai mais attitude ya JB zaki en mode selfie. Le rôle la mutu oye matanga nde ya bato mususu. Alors ozo filmer pour le quoi ba réseaux sociaux na yo et ça na bato belé, ozo filmer les bato wana ba comprendre que pour autant ba réseaux sociaux bato ba mona nde matangeleki alors que JB c'est toi qui as perdu l'enfant, papa. Tu as perdu l'enfant. YouTube donc ça va plaisir on a refilmer si tu voulais garder les moments hein au bon moment et moi là yo bon moment tanga moi là yo tu peux donner à quelqu'un d'autre pour aller filmer yo au vandi attends un mois li ngoza na téléphone et ça problème té mais c'est que yo dans la matanga yo to perdre moi là osaka boy jiba zaka boy na matanga jiba zaka boy papa na ngai ata yo moko oza na pasi ndana linga ko tuka batu bana pasi te papa chéri
Ngai, même dans mes missions dans YouTube, tout le monde va attaquer. Moi, je dis toujours que c'est quelqu'un qui a perdu sa fille. On a mal pour lui. Donnez-lui de la force. Donnez-lui de ceci. On a besoin, tu as besoin de beaucoup de force et tout à travers ma caméra sauter que c'est pas ce que passé. Mais en tout cas, hier, tu ne m'as pas donné le temps. Na moyen de défendre. Les lots de grâce, les un jour enterrement, qu'on filmait. Il y a une attitude de papa. O azole la mwana na ye o perdre mwana na ye yaka attitude ya mutu o akufeli ya mutu o azana matanga na kotanga kutu mama ya Océane Depo azapenda na pasi na ebine le ko détailler pasi na ye wana te ata ba papa ba lo bino bosala makasi par rapport na biso ba maman mais pardon papa chéri lembisa pardon lelo penza tena on téléphone mupandi Jibe Mpiana akimi kosaka ya suka na cimetière parce que maman ya mwana donc ayeba ki maman ya mwana koloba likola nzota mwana naye eloko akimi si Jibe Mpiana ya mwana kosaka ezala jibe moko ndenga zali wana neti papa akoki pe koleka vuma boya musu na télévision to abengi bato alobi na yebi te makamuni ne zolanda ngai nzambe tala ngai vuma boya na yebi te et le connaît là donc pas à se justifier innocence naie mais azala na kati ya lisolo o ezali mawa o ezali ko toucher bato na sala musala na ngai na tiki yango déjà te que po jibe pe na futa kanga na za employé na ete mais to ya kolobelela ba biloko o peut-être moi na la ko salisa ngai pe en parallèle même so na ko so na vie engagé moi na ngai ako engagé ko na ngai to sala pa na azo boko la ngai tout ça le ba makamunda na basanso ya ndenge wana mais surtout bino boso lingate bato balobela ote